ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Ba abonné na biso ya ABC One Yangai ba abonné bino bo mesana déjà kolandanga comme ça Séraphite Mayandou la grande taille nazaka obewana pona koela bino ba nouvelle nazaka wana po ensemble to solola mingi pe ensemble to zwaka ba solution po boyebi ke bango bazana ba mboka na bango mibale misato mais biso to zaka na République démocratique du Congo donc l'affaire RDC nous concerne tous et nous touche à fond parce que eza vraiment likambu ya mabele ndenge balobaka yango na pesi bino mbote de partout vous êtes au bozolanda ABC One ya lelo na pesi bino mbote bino bo se fidéliser na ba programme ya ABC One na pesi bino aussi merci na ba soutien au bozo sala pona nga malgré que santé nano ezongi makasi te mais boza wana bozo soutenir nga na ba prière na ba conseil ba ope baza penza mitema malamu bazo benga en tout cas ezo sala nga malamu na pesi merci mingi na maman Chantal Ayao pour na soutien en tout cas maman merci ebele epai na yo merci na Frida la canadienne Frida Moleka merci na bino pour na ba soutien na pesi bino mbote lisusu encore une fois de plus esika nyonso ezwami bino lelo ngai Séraphite Mayando na ye na makambo ya motu ya makasi makambo ezo sala pasi makambo ezo tungisa bato nyonso bazo betango kara menga na osola na bino likambo ya génération sacrifiée bandeko tika na yebisa bino ke ba sacrifier bana landa video o tina suka okoyeba ba sacrifier bana ndenge nini basali bana ndenge nini po bana bazala sacrifier mais boyebi que avant wana na yaka pe na ba actualité na yaka pe na ba conseil avant penza na kota na sujet na nga oyo ya ba sacrifier bana na lingaki na confier bino ba dossier oyo eza d'actualité na kosenga na Fally Matoko na bokasité na ye parce que Fally Matoko ye aza le plus beau réalisateur de la ville totambola kisasa en tout cas ba réalisateur à ba bogar bazaka moins rare mais Fally Matoko aza le plus beau réalisateur de la ville ndeko travailler na epé sala ka moins elengi moko boye na kosenga na Fally Matoko a proposé biso image ya mama oyo aziki na gaz pour na nini abandaki ayambaki téléphone alors que azaki ko utiliser gaz. Pourquoi na tia image oyo eza pona ko prévenir biso bandeko ebele basalela ba réchaud à gaz mais bayebi penza ba danger te bandeko diaspora kutu au moins bazaka prévenu tant bakenda ko somba ba gaz peut-être ba expliquera bango boye mais biso atokendaka osombi gaz oye nango na ndako ba oyebisa ote otiango wapi osalela ngo ndenge nini eloko nini na gaz eyokanaka te. Alors en Afrique awa ba dégâts au salama image on azo laksa bino et salami na Brazzaville mama oyo azikaki pe na ngongo na oloba na bino mama ngo a esi akufaki botala mo image oyo na yebi ke eza pasi parce que eza ba image mo sensible soki ozaka mutema oyo ekoka ko supporter ba choc te kotala yango te parce que ekosala yo pasi pe ekosala o mabe mais botala yango bolekisa message o pa baninga surtout bandeko na bino baza na Afrique botalisa bango que gaz basolola na téléphone te soki ozo salela réchaud ya gaz bamso ko loba ke nanga na salela nango na téléphone et sala ke loko te mama ope abanda ko salela ngo me koma ina mukolo e koma ki explosaki to landa image oyo le plus beau réalisateur de la ville Fally Matoko azo proposé biso bongo tokokuta na susu poto continuer émission na biso. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Sana yanka tu di boki ya mus back di boko. Nzambi nazama matiti matalata matofua mudu matofua di boki ntrua matofua ni fois fait matofua ndio na matiti na wewe bila mudu mama ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.
Voilà, bomoni yango image oyo esali pasi, esali mitema pasi na yebi ke bato musu bakokaka te bagangi penza mais to kanga kaka mitema pe ndenge na yebisi bino bobenga bandeko bo partager vidéo oyo ensemble to mettre à l'abri ba proche na biso surtout ba baza na bana na bandaku pe ba baza ko salela ba réchaud ya gaz. Voilà, merci beaucoup. Tozo continuer quand na page actualité avant na kota na sujet na biso ya ba sacrifier bana pona yebisa bino banani ba sacrifier bana pona nini ba sacrifier bana ndenge nini ba sacrifier bana kolongwa te landa video o tina suka okoyeba ndenge nini bana bazalaki sacrifier. Mais avant wana ngai na bino tozo continuer ko solola na betelaki bino lisolo to pe tolakisa awa na ABC1 lisolo ya mwana mwasi o ba chinois ba viola ti lelo tozolandela dossier. Apparemment ba chinois yango baza na parquet te, baza na prison te, donc baza inquiété nulle part na ba institution judiciaire na biso tozoyeba te. On dirait ba kima, on dirait ba blanchissa bango, on dirait ba lexa dossier na bango na mulili. Alors na senga ki na bandeko nyonso o baza na ba information pona likambo ya ba chinois o ba bizaki na mwana oyo na jeune fille o peut-être bino boyeba kite ezaki na jeune fille moko azaki domestique kuna et pas ba chinois il y a un mois anaye ko sala kuna ba chinois ba viola qui est pendant bazoki banda mercredi ti samedi la jeune fille akendai ko sala kindumba ta kendai ko sala musala pona koluka mbongo mais ba chinois bazoki des forces elle en avait marre tant waganga ki ba voisin ba yaki okuta ye déjà na état moko très critique. Alors jeune fille wana to bomba kombo na ye to bomba identité na ye pona izali kambu ya intégrité. Mais azwaki ba avocat dossier kotaki na instance judiciaire na biso mais ti lelo to monina nous suite te tozo ebate yango biso tolobi toza biso moko atoza na makasi te loko les likambo ezo tuta ba mama oboza na diaspora o ozaka na ONG o ozaka na likambo moko olobelaka basi oza na structure moko obundelaka le droit de la femme to le droit de la jeune fille. Quand en contact na ABC1, tout ça là quelque chose. Ce qu'il faut au kende na ba mémo, ce qu'il faut au marché, ce qu'il faut au koutana ministre agent famille et enfant, ce qu'il faut au luka oh il y a droits humains, il faut au tambola. Mais tout ça pour ça il y a coup de pouce parce que boyebi na Congo et comment likambu ya pression. Tant que tozolo ba malembe biso presse ici ba message na biso to lobaka. Mais bino une fois que bo se réunir et que ça la bien pour permettre biso to évoluer peto sungandeko oyo pour que justice soit faite. Donc numéro ezawana même na commentaire na yo okoyi ko lukoko en contact na biso okoyi ko benga ABC1 nyoso tozala kawana pour na bino likambo mosusu na ye nango avant na kota na dossier oyo ba sacrifier bana pene ebisa bino nani a sacrifier bana zala kaka connecté na ABC1 tozo continuer likambo mosusu ya o na ye nango eza likambo ya orphelin na ba enfant démunis. Au fait na dina beta ya bino li solo moko malgré que na baki na ko beta yango te bolimbisi malgré na baki na ko beta yango te vi makambo nzamba salela kinga ndenga bikisa inga na maboko ya batu ya mabe na baki na osala nzambe action de grâce mais action de grâce nanga na linga ki te esuka ka na niveau ke na enveloppe na église na linga ki na fongola champ yango na fongola ki yango ndenge nini na pensa ki na ba orphelin c'est-à-dire na mema ki moi quelque chose na otanga kombo orphelinat te na otanga pe kombo ya biloko yango te mais je vous dis que na mema ki moi quelque chose na orphelinat moko ba orphelin balia ezaki pe façon po nanga na oloba na nzambe. Merci parce que Bible ezo banabiso la vraie religion, la religion pure et sans tache est celle qui assiste les orphelins et les veuves. Donc au sambe la penza ya solo, évangélisation ya solo, religion ya solo, eza oyo, eza ko sunga ba orphelin, eza ko sunga pe ba veuve. Alors on a la sala qui action de grâce wana na orphelinat. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, ba orphelinat et combien belé na Kinshasa, mais bazo fonctionner na ba maigre moyen. C'est-à-dire il n'y a pas assez de moyens pour répondre aux besoins de tous ces enfants. Yango bozo mona bana misusu baoza na orphelinat mais kimi azongi na balabala pona nini orphelinat surtout na onga na kindaki ba difficulté ezebe le biloko akoli ezate bana bazana bilamba te bana bazozanga ba biloko etiaka bana miki à l'aise loko a moi biscuit
Donc na orphelinat moi biscuit moi bonbon moi yaou eza luxe bana bazolia yango te bilamba ya kolata eza te makambo ebele eza te. Alors nalingaki naloba na bino ke nalobaki nzamba sunga na décembre oyo tokosala lisusu deuxième action de grâce na orphelinat. Tokosala lisusu deuxième action de grâce na orphelinat. Tomonaki na ba image mususu komona mama azolesa bana fufu na mai ya mungwa. Pona nini mbongo ezate. Alors que biso na bandaku opesi mona biloko asakaneli obwaki. Eza na babilamba mususu ebeba na makasi te mais otse yango de côté. Yango na lobaki boye. Bandeko o bakozala na makanisi lokwa yanga. Boko tapeka en contact na ABC1. Na fin de l'année on a décembre biso ABC1 to CP là. Ko kita ko sala ba descente na ba orphelinat kotika moi quelque chose et pas ba orphelin bango pe balia moi soso balia pe moi loso pourquoi pas balata moi elamba parce que ce sont nos enfants, ils ont droit à la vie. Alors j'aimerais ce que nazolo ba mon français mukie pour na bande comme sous diaspora pe moi linga lesa kapasi j'aimerais à ce que toutes les personnes de bonne foi beaucoup taper na moi idée ou bo joindre biso Nanzela kaya ABC1, oza na diaspora, oza même na République démocratique du Congo, oza libanda République démocratique du Congo, France, Belgique, Hollande, place nyos bokoyi kozala, Canada, États-Unis, au Chypre, au Wapi. Histoire ka okota en contact na biso. Oza moi colis, moi ba bilamba moko ya bien okoyi kosala colis nde to mona balo yaka ba ballon ya tombole yaka pour que to memango na orphelinat et que ça la bien. Oza moi mbongo ngotina pour que ba somba ba vivre et que ça la bien. So pour moni ke yo moko otinde loko et ça la bien mais transparence et que ça la parce que boko mona bilo na bino et que koma à bon port. To sali yango sans but lucratif, to sali yango sans intérêt mais tozo loba, il faut to se soutenir. Toza ba chrétien ABC wani Yesu ndaza ka champion, tozo sala la vraie religion au Bible bengi la religion pure et sans tache et celle qui assiste le veuve et les orphelins. Donc tout ça la religion est en gros pure et sans tache ensemble tout sunga orphelin et que ça la bien. Nozela na mona yo réagir na ba commentaire parce que baby ke ngana bino to solo la rapé na ba commentaire na kozela yo obenga na ozela okomelanga na kozela oluka so oza posa okomelanga directement na Facebook Seraphit Mayandu na Facebook na koma Seraphit Mayandu pe na tia photo nanga o reconnaître maman que eza compte nanga une fois ko ko en contact nanga topo le kika na nzela ABC1 bala moko ensemble to sauver bana oyo et ko sala malamu. Banani ba sacrifier bana, banani ba bebisi bana ezali gouvernement congolais. Ba sacrifier avenir ya bana. Si lelo nazoyebisa bino, rien ne va. Makambo malonga ezate, c'est-à-dire bana nanu babandika akotanga te. Donc tant on va sacrifier bana, c'est-à-dire ba sacrifier avenir ya bana parce que to yebi que ata batnyos ba bongara na nzela classe te. Mais esengaka mutu nyonso na vie aza na mwa notion ya mukie. Lelo mutu abiki nga na otanga te na ozana entreprise nanga to na ozana commerce nanga abando komanini soka lekaki surtout na école primaire te. Si lelo ça va faire 1 mois bana bazo tanga te. Tokolanda image ya bandeko baza na Mbwela Lodge na Kisantu kuna na Congo Central eza ban syndical, c'est-à-dire ba délégués syndicaux, ba enseignants na gouvernement na biso. Tomonaki récemment premier ministre Sama Lukonde akendaki kuna na ba concertation wana. Ba délégué to ba conseiller ya premier ministre bazali. Tony moi ba oaza ministre ya EPST ye moko pe azali kuna na ba conseiller na ye. Ba ministère mususu o ba portefeuille na wezo kende ndenge moko na EPST. Donc o baza un peu na ba lien na EPST bango pe batindi ba conseiller na bango. Ensemble ba vandi na ba enseignant ba solola sur comment faire pour résoudre problème et enseignement pour que ba cours eux reprendre. Mais yoka siko qu'est-ce qui se passe? Toyoki ban syndical wana avant que ba concertation et si là ban syndical dimanche déjà na butu ba sali appel oyo ba sengi na ba enseignant ba zonge la classe
bazonga kotangisa. Donc c'était prévu lundi, classe ezonga normal le 1er novembre, bana babanda kotanga. Mais malgré appel au balança qui tomonika ki na bekol bana batanga kite. Na onsenga na fali matoko a proposé biso élément oyo esika ban syndical ezo senga na ba enseignant bazonge la cour. ABC One Television. ABC One Television. Nous sommes les banques syndicales. Nous avons vu comment est-ce que le gouvernement a demandé à ce que nous puissions reprendre les pourparlers ici au Congo central, selon le principe universel. Quand l'employeur vous tend la main sur la table des négociations, il faudra que vous puissiez cesser les faits. Et pour que nous puissions bien négocier avec le gouvernement, nous avons pris même les provinciaux qui sont ici avec nous. Nous sommes en Mbouela, nous tous. Hier, il y avait même la présence du Premier ministre. Nous tenons des commissions paritaires. On n'a jamais vu la présence du Premier ministre. Le Premier ministre est venu pour dire que le gouvernement est là, il veut vraiment résoudre le problème des enseignants. Que les enseignants reprennent les cours dès demain, lundi. Nous ne voulons pas continuer toujours avec la grève pendant que nous sommes en train de négocier. Nous n'avons jamais appris ça. Nous avons tenu une réunion avec tous les leaders et ensemble, nous avons décidé qu'il y ait la suspension des grèves. Nous avons pris la décision ensemble avec tous les leaders syndicaux de l'EPST sont ici. Que demain, le lundi 1er novembre, que chaque enseignant se retrouve dans son école et dans sa classe, enseigner les élèves. Je vous rassure que chez nous, dans le Haut-Katanga, les enseignants reprennent le semaine de travail. Et entre-temps, nous, on continue pour finaliser ce qu'on a finalisé, de sorte qu'après les travaux, que nous rentrons avec qui est tout chez nous. Je demande aux enseignants qu'effectivement la grève a été suspendue, parce que les avancées sont significatives à notre intérêt, et que le reste des problèmes seront résolus dans la commission paritaire. Nous avions déjà beaucoup d'ouvertures qui nous ont rassurés qu'effectivement, cette fois-ci, on est parti. Je sais que les camarades de l'Équateur, ils les savent déjà. Nous avons dit, nous reprenons. Et ceux qui continuent encore à traîner les pas, qu'ils rentrent. Nous sommes en négociation. Nous savons que nous allons trouver solution d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement a ouvert les bras, raison pour laquelle nous sommes là. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre était là. Il nous a encouragés qu'ensemble, nous puissions trouver solution qui pourra aider notre pays. À partir de demain, ceux qui traînent encore le pas, qu'ils aillent à l'école. Parce que nous disons tous les enseignants à l'école, alors les parents envoient les enfants à l'école. ABC One Television. ABC One Television. Nasima na yango, qu'est-ce qui se passe? Toye komona lisusu, ba enseignant, ba zongite. Donc c'est-à-dire ba syndicaliste na ba yebisi bango non bozonge la cour bozonga kotangisa. Mais lundi yango tokende kosala constat boye. Bana batangi kaka te na collège Boboto l'école catholique nyoso toyebi ya makasi bana batangi te bandeko pe bazali na Lubumbashi babengi biso babi non bana batangi kaka te ape na Lubumbashi na bakwa ebele ya République démocratique du Congo école catholique e boyi kaka kotangisa. Alors toyebi te banani bazana faute na place wana est-ce que ban syndical parce que bossi sinon ba concertation te pourquoi beaucoup tinda batu ba kende kotangisa batu bazoze la conclusion avant batangisa mais bino botindi bango ba mizongela daya kotangisa c'est ainsi que to bengango nini contre courant moko esalami ba syndicaliste mususu ba se réunir lisusu bazaki na siège na bango ba lobby bango bakotangisa te jusqu'à ce que bakomona clair kuna et puis ba syndicaliste wana baza ko accuser ba o baza na mbwela lodge balobi d'abord ba o baza na mbwela lodge baza corrompu o baza na mbwela lodge baza déjà bato baza pro gouvernement ba yokani déjà na ministre et si ba lié déjà mbongo na bango balingi ba sacrifier avenir ya ba enseignant nyonso na ya bana nyonso bino mo bozo comprendre nani azo sacrifier nani alors lobby ba syndicaliste wana bazalaki na réunion na bango na kati ya réunion bandeko réunion esilité groupe moko yé na kati ya réunion biso tozalaki wana malgré que banzoto eza nango malonga te mais lobby tozalaki wana to sutuka boye réunion wana e panzani bat groupe moko ekoti wana toyebi te baza ba policier
baza ba civil to baza banani baye ko panza réunion wana bakati ba banderole babuki bakiti ba pandi réunion wana même presse ezalaki épargné te ba caméra ebungaki ba téléphone ebungaki ba makambo ebele ebungaki atanga o nazoloba na bino téléphone nanga pe koyaki lisusu kaka place wana donc makambo ebele esalamaki wana. Pourquoi baboyi bato baza contre ba syndicaliste baza na mbwela loge ba se réunir na yebi ke élément oyo esi na traita ki yango na tie yango moisson pour bo comprendre et si ka problème ezouta na senga na fali matoko a proposer eza élément ya français pour permettre bato nyonso ba yoka yango malamu. C'est parti. C'était par une déclaration au cours de l'Assemblée générale tenue ce lundi 1er novembre que le représentant des syndicalistes a prononcé leur désirata stipulant que la suspension de cours persiste dans toutes les écoles. Selon ces grévistes, toutes les modalités devraient être bien réglées afin de mettre tout enseignant dans des conditions meilleures. Donc, moi, étant aussi enseignant, je sais que jusqu'à présent, il n'y a pas la rentrée scolaire, jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est-à-dire, la rentrée scolaire, si on va rentrer, peut-être d'ici le 10, si le gouvernement doit prendre toujours... donc, le gouvernement doit avoir accord avec les syndicats, alors à ce moment-là que nous allons, les élèves vont rentrer. En même temps, les membres de la synergie dénoncent l'ingérence dans leurs affaires tout en prenant que les décisions engageant leur secteur doivent être prises formellement par l'organe habilité, alors que d'autres groupes intersyndicalistes se prononcent au détriment de leur communauté. Que l'intersyndical n'a pas le droit de lever la grève. Parce que la grève a été décidée par la synergie des syndicats de la RDC. C'est l'entité porteur de vrais messages de revendication des enseignants. Et je crois que c'est la même synergie qui est habilitée de pouvoir lever la grève. Chose déplorable, la dite réunion a été subitement suspendue par l'envahissement d'un groupe de personnes non autrement identifiées ayant pour objectif d'empêcher ces assises. À son passage, le groupe a détruit chaises, tables, banderoles et autres. La presse n'a pas été épargnée. Certains de nos frères ont perdu micro, caméra et autres biens précieux. ABC One Television. ABC One Television. Voilà, namaki lelo penza na bokasite afali matoko pe fali to barate alinga mwindu to alinga pembe osali boyeboye to zongsi boyeboye te mais tozo continuer na bokasite afali matoko nazo continuer nanu na sisi pe kakate. Donc on comprendre que ba pandi ba bengani presse balingaki te presse a filmé ba syndicat au baza contre makambo ezoleka na mbwela lodge parce que ba syndicaliste na baza déjà prévoyant ba moni déjà que ezo simba te na kati ya ba syndicaliste wana o bazo sangana tozomona syndicaliste o ya makasi o biso nyonso to yebaki Jean Bosco Puna toyeba e banda kala banda makambo akora mbudi e banda azaki secrétaire général ya Sinecalt yepe aza contre ba syndicaliste yo baza na mbwela lodge yepe azo bunda pour que makambo wana ya mbwela lodge et influencer te na ba revendication na bango mais toyo tozaki surpris comment na lisusu ba secrétaire généraux ya ba syndicat ya ba enseignant catholique basali lisusu contrepoint basali mise au point pour bayebisa que Jean Bosco aza ko engagé Sinecalt te pourquoi pour ye aza enseignant catholique te alors que biso to yeba e banda kala azaki secrétaire général ya Sinecalt mais lelo basali lisusu mise au point pour balobake Jean Bosco aza mutu ya Sinecalt te basalaki mise au point wana pe ba pandi yango batiteli biso presse pour que to lakisa fali matoko kolembanga te encore un autre élément et puis nazo kende pona ko chuter. ABC One Television. ABC One Television. Entouré ici par les camarades secrétaires provinciaux,
notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu, les Kwilu, l'Équateur, le Kasaï, le Haut-Katanga. Nous prenons le micro pour pouvoir clarifier la situation sur une information qui circule et sur les réseaux sociaux et sur d'autres médias en rapport avec un certain monsieur Bosco Puna qui se déclare secrétaire général du Sinecat. Nous tenons à préciser l'opinion que monsieur Puna ne fait pas partie des écoles conventionnées catholiques. Donc par conséquent, il ne représente pas ces enseignants des écoles conventionnées catholiques. Le Sinecat, qui est le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, est un patrimoine commun des enseignants œuvrant dans les écoles conventionnées catholiques. Donc par conséquent, tout celui qui n'œuvre pas dans une école conventionnée catholique ne peut, ni de près, ni de loin, pouvoir se présenter ou s'en vouloir comme étant membre du Sinecat. Voilà pourquoi nous précisons et nous rappelons à l'opinion publique que désormais, M. Bosco Puna n'engage pas le Sinecat. Le Sinecat est actuellement dirigé par les camarades Malassi, président, et le secrétaire général du Sinecat, c'est M. Moguste Moulomba Chimanga. Donc voilà les éléments de précision que nous voulons tenir. Et nous rappelons que pour le Sinecat, la grève qui a été déclenchée dans l'ensemble de la République démocratique du Congo a été suspendue par consensus de tous les responsables syndicaux de la République démocratique du Congo qui se réunissent actuellement en Mbouela pour trouver des solutions avec le banc gouvernement. La journée de demain, nous rappelons tous les enseignants qui étaient en grève jusqu'à ce moment de pouvoir se rendre dans leur milieu de travail. Pour ceux des avant-midi, à partir de 7 heures, juste parce que l'enseignant doit arriver 30 minutes avant le début de la leçon, et ceux des après-midi à 12 heures juste, parce qu'ils doivent être aussi 30 minutes avant le début des cours. Voilà, tozongi bozomona mbutu oyo ekoti na kati ya ba enseignant. C'est-à-dire ba enseignant bango moko bazoyokana te. Na minute oyo tokomi na des syndicats. Syndicat oyo eza na Mbouela Lodge na oyo eza contre makambo ezoleka na Mbouela Lodge. Donc to comprendre que avenir ya bana na biso eza sacrifié pona nini pona gouvernement akokaki ko gérer dossier au bien te. Nani a sacrifié avenir ya bana na biso, c'est le gouvernement congolais. Nani a sacrifié avenir ya bana na biso ti lelo to yeba te bakotanga to bakotanga te, soki pe bakotanga, soki pe bakotanga bien te, c'est le gouvernement congolais. Pourquoi? Parce que il y avait une mégestion, to pezaki na mauvaise gestion, il y a ba dossier où ils sont sensibles le quoi il y a ba salaire pe rémunération, il y a ba enseignant. Nde tozo mona lelo to komi na ba concertation. Mais est-ce que concertation yango et comme ma ba solution immédiate pe pragmatique wana eza ba question o biso to mituni. Atako ba conclure. Est-ce que ekoko tambala moko en jeu pour que ba enseignant bazala to yebite. Donc nous se que avenir ya bana na biso enseignement biso to benga enseignement de base o e forma ka mutu sur le plan intellectuel enseignement primaire eza sacrifié. Donc to komi na ba génération moko ya bana oyo baza sacrifié pona nini parce que tozaki na posa ba bete na biso maboko à cause ya ba décision populaire, à cause ya ba décision ba disposition active na biso lelo bana na biso ba komi sacrifié. Et ça li pasi makasi bandeko ya ABC1 likambo oyo etalinga etaliyo kozanga te ko partager vidéo oyo panza yango partout ensemble toluka solution peto telema si faut marcher pour que bana batanga toko telema toko marcher pour dire que trouver une solution immédiate afin que les enfants reprennent le chemin de l'école. Wanezaki ngai Serafit Mayando la grande taille nazaki ne sengo ya koloba na bino lelo que gouvernement na biso est sacrifié bana biso. En tout cas merci na bino na attention soutenue na yebi que vidéo eko panzana tozana posa ba j'aime tozana posa ba vue tozana posa ba commentaire pour que biso na bino to sola ensemble eko sala bien. Merci mingi na bande konyo so balandi encore une fois de plus merci beaucoup na maman Chantal Ayao ngana bino to kutani mbala sima. Ciao ciao.
ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.